la chaîne des actualités, la chaîne de qualité. Na koleka nanga na chaîne de TV, na koleka nanga na chaîne de TV, la chaîne la plus suivie. Bonjour, bonsoir, na écoute libino, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu, ngande kona bino, nga mama na bino, yaya na bino, leki na bino, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu, tikete nzamba lola, asala bino bolamu, na moto nyonso tu azwi temps ya kotala video oyo. Tikete nzamba lola, avisite bino na posa ya mutema na bino, na pesi ba mourez na ngambote, na pesi ba mourez na ngambote, ba o nyonso tu bo s'abonner déjà na chaîne ya Mabia Star TV na ba o nan bo s'abonner na nute na sita bo kolanda histoire oyo na sita bo komona ndeko na bino ya mwasi ya kwa Angola na si boko s'abonner na si na lobelo ko place wana. Merci beaucoup na ba soutien na bino, merci beaucoup bandeko na ngala ba soutien na bino. Moto nyonso to porter implice na kata chaîne na Mabia Star TV ticket nzamba lolo asala bino bolamu kaka nde na lobaka ke bandeko na ngai likoni moko epelisaka moto te soki bosangisi likoni mibale misatu soki moko ekufi mususu na kozwa moto ekopelisa moto na likoni wana mususu yango na lobaka bandeko na ngai biso tosala musala moko munoko eza yanga mema loba ezo ute pa batu masolo ezo ute pa batu bazo pesa ndeko na bino yango na ekoloba ndeko na nga oye bien ke azana lisolo na ezo concerner biso bako Angola na lobaka mi bandeko na nga ezali bako Angola na bangoles biso tuza muto moko yango na benga ngo bako Angola oye bien ke bandeko na nga pe azana besoin ko sala suki azana besoin commander periki na ye mboka nyonso to kozala ndeko na nga to kozanga te akopostelo periki na yo pamba te na kata Mabia Star TV toza na service nyonso. Merci beaucoup pour na support na bino bozo supporter ngai na ba encouragement bozo partager ba vidéo bozo kota ba vidéo na ba groupe en tout cas nzamba lola sa bino bolamu kanga nde na lobaka bandeko na ngai soki oza na bato mibale misatu bazo soutenir na vision na yo okokene liboso na mona ovuma ke kema na kosimba ezokene mana kosimba pamba te vitesse o tozokene na kata Mabia Star TV ezaka makasi na yo na ngande ezosala ke chaîne ekene munene bande osabi ke ekena ko simba vedi ke ekena ko simba na sina lobi eloko place wana. Merci beaucoup na bande ko bazo soutenir nga ba sponsor na nga, merci beaucoup place bozali na kozanga te ya kotanga ba komo na bino bato ba soutenir nga butu na moi na kati ya Mabia Star TV na bosani te bande ko na ngai na pesi mbote na nga na Christopher Songo babi mobalo azanga ke lokote na porte-monnaie na e vedi ce ka pesi promesse akokisa ango na kata London na peso merci mingi place ozali na pesi mbote nga mingi na pateli na pati nzambe babi madame Dauphin na pesi mbote place ozali ticket nzamba lola asala yo bolamu na support bo na kata Mabia Star TV na zangi te bandeko na nga ya kopesa mbote na nga balobi na fola mazambi babi raya kitendi etola mboka na kati ya France ya yo yango wana soki na tali mupanzi na bandeko na ngai na zengste ya kopesa mbote na nga babi na pati vunda babi super bien yo deja na kata Mabia Star TV ya yo yango wana soki na kilisu musika te bandeko na nga na pesi mbote na ngai balobi na JC Meya de boss na kata London babi motema ya Aureline Meya ya bino ya wana boss na pesi mbote place ozali na pesi mbote na ngai na JP bwaka kisikitia babi kolo kadena kani kadena na kati ya Panama na pesi mbote. Merci beaucoup na Yasimine babi petit frère de Jésus na kata France babi ya yonde yango wana. Sans oublier bandeko na pesi mbote na babi na Dadi Ilenda peso na peso mbote na kata France. Merci beaucoup bandeko bozali kolanda ngai lisusu na ngonga o na singsu merci. Merci na pateli matmona na kata France. Merci beaucoup mon frère na obodo sa na kata Mabia Star TV minga rolobe zate menzamba lola sa bino bolamu
yango bandeko na ngai na ye lisulu boso ba télévision na bino yango bandeko na ngai partager vidéo partager toza na lisolo moko awa bandeko na ngai eza pasi na mama lisolo wana ezo concerne nga na yo oyo tozotala vidéo oyo lisolo na bandeko na ngai ezolobela mingi biso baboti ndenge nini tokoki kovanda ndenge mpe tokoki kosala bandeko na ngai nasengi sumerci lisusu na ndeko abengi nga apesi nga lisolo oyo epesi nga mpe mayele nayeba ndenge nini ya kovanda na bana nayeba ndenge nini ya kotala mokili ezali nzinga bato bazali nzinga na ngai merci vraiment na amour bozali kopesa ngai bazali kopesa ngai lisolo boza na confiance na ngai mpenza na confiance na bino nazo respecter toujours parole na yo ndeko na ngai nobiki natanga mboka te natanga mpe kombo te me nabetaka lisolo me nazobeta lisolo ka ndenge olobaki bandeko na ngai eza na famille moko na kati ya mboka ya poto awa ndenge tozalaka kaka ke oza na famille moko bovandi na bango bien bozo partager makambo nyonso tout très bien oto bake tovandi mingi oto benga tokomoka ba family friend na anglais tokomo kola ba famille quoi ndeko mwasi bandeko na ngai na kombo ya X pamba te aboyaki na ye batanga kombo batanga pe koma mboka alingaki te yango ndeko na ngai na koloba kaka ke ndeko X wana azali ndeko apesa yenga lisolo ndeko L azali camarade ya ndeko ya X nasi nazoloba eloko place wana nalobi camarade ya X ne mutapesa nga lisolo camarade azali L ndeko X abengi nga bandeko na ngai azo expliquer nga problème oyo eleki na foyer na bango bandeko na nga na tie litoi na yoki en tout cas eza mapasi na mayo bandeko na nga landa liteya oyo landa émission oyo tina suka kokata yango te ndeko X bavandaki na ndeko na ye L etaki ba camarade ndenge ezalaka kaka ba camarade bovandi boyebani mwa bien ndeko X azalaki na bana misatu azalaki na wawa ndeko na ngai mibale bazalaki ya ye me moko azalaki bano kaka oyo todeklaraka bana na ye moko aboti bandeko na ngai mwana moko te akokisi ata 15 azat baza toujours na se ya 15 bana mibale wana me oyo azwaki bandeko na ngai aza sikoyo na 22 ans mwana naza na 22 ans bandeko na ngai azali mwana mobali ndeko na biso L ye pe azalaki na bana na ye bakola deja par rapport ya ndeko na biso X ndeko X tellement que bako fréquenté mingi pa ndeko L nzoka nde bandeko na ngai misu na ye ezalaka toujours na ndaku ya ndeko ya L atalaka eloko nini aza nango na kati ya ndaku na ye bavivaka ndenge nini basalaka ndenge nini wana nyonso tu bandeko na ngai azobomongo na motema ezokufela ye azokoko koyebisa moninga ne te me azolula kaka na kuzu ndenge tolobaka ndeko L pe tango mosusu azoyebisa ndeko X jeune garçon nanga kutu autosalela autosombela nga mutuka ya sika jeune garçon nanga kutu asaleli nga boye jeune garçon kutu asaleli nga asombeli nga tefe bimi nouvel modèle nyonso tu ndeko na ngai ndeko X azoyoka azomela ngoka na kati ya motema na ye ndeko X azokomprendre te ndenge nini ndeko L abimo wana asalelaka ebo asalelaka ye boye wana nyonso tu bandeko na ngai ekomi kovimbisa motema ya ndeko ya X yango na bandeko na ngai nazoloba malembe mpo oyoka ngai mpo mate bato mosusu balobi nalobaka mbangu tro nazosala effort na baremarke na bino na sala oyo bozolinga ngai nasala bandeko na ngai soki totali na bible etalisi biso boye
sepela na oyo oza nango na yasi nalobi eloko place wana ndeko x oyo bandeko na ngai abana kosepela na oyo nzambe apesi ye te be abana kosepela na oyo aza nango te pour le moment abana kosepela nango te nyonso to abana komona yango abana kosepela nango te bandeko na ngai motema na ye ndeko na ngai ebeba deja ndenge amonaka ndako ya el ndenge ezalaka motema na ye ekota ekonda nde bake motema na elie ekonda yango na bandeko na ngai miso na biso bandeko na ngai ememaka biso na kufa pamba te miso na biso yango emonaka mokili miso na biso emonaka eloko ya mabe emonaka pe eloko ya malamu pe eponaka nasala nini pe nasala nini te miso ya ndeko x emoni mingi epa ya ndeko l ekoti na makanisi na ye evani na kati ya motema na ye ndeko x o mama o bandeko na ngai sikoyo akomi komitungisa kati na motema na ye akomi koluka sala ndenge ninga pe nakoki kosala jeune garçon na nga pe asombela nga ata mutuka jeune garçon na nga pe asombela nga ata televizio ya sika bien saki ya sika bandeko na ngai bandeko na ngai eloko ya pasi pe ya somo ezali eke ndeko oyo el ye moko bandeko na ngai abana koyeba ma source ya mbongo mwana na ye ebana kowuta te ye ayebi kaka mwana azosala mais source mapesi mbongo ezowuta vraiment ye abanaki komona yango te azomona kaka mwana azoyele biloko aochange ye bamituka mama x mpe na turu na ye bandeko na ngai achange evandeli na mwana ya ndeko na ye akomi kotia mwana ndeko na ye oyo adeklare ko mwana na liboso akomi otie mwa mal à l'aise na kati ya ndako ke bandingano ba age na yo bazosala musala ya malamu yo kokokanga na musala ya kokombola yo eloko nini ozosala oza courage te bandingano ba age no bazosombela bamama bango bamituka bazoshane bandako na bango kaka ndenge ezalaka ndenge biso bamama tolobaka mama akomi oyela mwana makambo ebelebele akomi kokota mwana badema naza mpe na bezo osombelanga mutuka lokola mwana el asombelaki mama na ye voiture yango nalobi bandeko na ngai nayebi te soki papi chesko na kati ya France soki akoloba nini na kati ya lisolo oyo nayebi te bandeko na ngai soki Karine sekele akoloba nini na lisolo oyo nayebi te bandeko na nga soki Pati Ilunga garçon noir na kati ya Belgique soki akoloba nini na kati ya lisolo oyo nayebi te soki Sami okoloba nini na kati ya lisolo oyo babi Sami Makome okoloba nini na kati ya lisolo oyo bandeko na nga likambo ya pasi mama x akomi kodefa basaki kodefa biloko pamba te mwana ne mobali afutelaka ye banyongo mwana pe azalaki mwana mo respect okufa na motema mbongo ne moko akayu akomi osala effort ya kosombela mama bango basaki ya kosombela mama bango eloko oyo azali kolinga bandeko na ngai toyebake ntango motema na biso ozosepela te ata moke oyo moto apesi yo bandeko na ngai okondima te ata moke pamba te makanisi na yo eza na biloko ya minene eza na biloko ya moke te mama oyo x bandeko na ngai
akomi ko forcer mwana koloba ke tala famille tozalaka na bango to ko muninga na yo tala mutuka kumbaka tala bango ne ba vivraka yo na ye différence nini ezali. Est-ce que yo ko so na muninga na oto zalaka toujours ka ko kangama est-ce que ko so na camarade noto tuna ye est-ce na musala bango baso luka batuta ko to sa pe na sikwa musala na bango po salaire pe kuma pe ya malonga. Mwana batu bande ko ngai ayebisaki mama na bango ata eloko moko te mwana wana avandi na ye nie akenda kaka kayu na ye comme habitude akoyema ko forcer so ba foutre moi salaire sala tout asombela mama na bango eloko oyo alingi akomi ko sala ta akomi ko kangama mbongo asombela mama bango ata saki ya 300 ta saki ya 500 oyo mwana na banangi mo sala effort. Mais mwana na pa mobali bandeko na ngai ekotela ke na kati ya motema. Bandeko na ngai to bake na mokili soki pression eleki ekomaka na niveau moko bandeko na ngai tomitikaka omo senti kama ke pression eleki yo tokoma na niveau moko omitiki na kimomoto bandeko na ngai okolemba omitiki na yo yango na olo ba proverbe mikolo yo balobi kopesa mutu lipa te soki aza na nzala pamba te akozala na shwa te akoningali kaka lipa wana po aza na nzala me pese lipa to aza na nzala te ye moko akoyeba na lia yango be na lia yango te pamba te aza na nzala te moko akodeside na asi nalobi eloko place wana. Alo bandeko na nga mwana na biso mobali oyo mokolo mususu pe ndenge ezalaka kaka take bafamille ayebisi mama na bango el mama nake kotala nake na ndako batantine nake pa tantine el akoyi pe kokende ko fréquence te na ndako ya XL pardon na ndako ya L pamba te mwana azalaki ezali kaka kayu na ye ndako me akomi un moko akomi kokende pe bakamada mama bakoki kamada me ekomi makasi na mwana ya kamarade ya mama na bango bakomi kobima kotomba basambe so ba weekend ba samedi muninga ya mwana L aoza mwana XL abimi akei ndenge ezalaka bandeko na nga soki tokomi kolula biloko ya bato motema na biso ezalaka kaka esika wana mwana mama X o jeune garçon na biso lokola azalaki na makanisi mabe na motema na ye te ye mpo na ye ayebi ake change mosusu kayu aluka kayu mosusu mpo asokipe mpe na ndako ndenge ezalaka kaka me na ndenge ke pression elekaki ye na ndako epa mama na ye ndenge bakomi kosala basorti na mwana ya mama L asololi na ye alobi master ndenge nini na kayo na mine bazoluka mutu te muninga ne sikoyo atuni alobi bongo musala oyo ozosala lisusu te ayesi muninga neke kayu wana nazosala yango me nazala besoin na changer kayu mususu pamba te salaire oyo bazopesa vraiment ndeko na nga mobali nakoki obombela yo te ezokoka te na ndako nakomi na pression makasi epa mama mwana mama elle alobi ok tikanga ta na kanisa comme ça na kobenga yo beto tokutana toyeba ne tokoki kosala bakutanaka basololaka me na kotise vraiment na masolo na ete bakutanaka basololaka yango bandeko langa tongi toloba bona puka lelo lokola nga lobaka toujours eloko na kata komite na so bako Angola bolanda eloko nazobimisa na mokolo lelo pe na temps ozotala ngai na vie na biso mo totambolaka lokola ignorance bi ignorant
okomona okende kokota na esika moko boye oyo oyebaki te oyo osutuka deja okotaki. Alors mwana mama X o bandeko na ngai ebeke moninga na ye wana asalaka. Moninga na ye moko mwana mama L ayebi ke masolo nini oyo asalaka o mwana ya mama X ayebi te. Sikoloko pesa okamwa mwana mama L mama na bango pe ayebi te ke musala nini mwana asalaka. Yebi ka ke mwana na nga asalaka musala bien, mais atikaki attention te ya kotuna jeune garçon na ye musala osalaka musala ya nini. Mais tellement ke mama alingaki mingi makasi mingi abako mona kaka mwana azole biloko azotuna te ke mwana asalaka kote nini mama na ide ezalaki ete. Mwana mama X na mwana mama L bakoma ki camarade ma ekoli papa mate. Mwana mama L azalaki un peu moi ba réserve bandeko na ngai, mais tellement moni ke ki camarade komi kokola mingi bakomi kofungola makambo ebele yepe amoni ke eloko kosala ezate ifaso ana muninga na ye. Babimi pe mo yebi ba jeune garçon na biso apote bazala babimi ke restaurant na muninga ndenge ezala kaka. Abono bete lisolo abi oyo ba sojour muso tuna kingai ce qui na musala na biso bazo luka batu na expliquer bona na ce que pesa nga temps na raisonner. Nga siko na suite ya quotidien yo na moni que oza garçon moko bien ozo soa na nga pe très bien. Ndenge pe mama pe azalaka bandeko na nga to koma déjà famille. Nazo yede yo mais on se ko yebiso bandeko na nga ya mobali ezalaka ya biso mibale. Ba mama ba yeba te. Nazo koto na siku na nga bi mwana exa bisi ko bi eza musala. Pamba te nazo kambongo eza musala. Ezala ngoska mabete ne mwana na bima wana ezate na sala na compagnie moko boye na sala ba cop na ngai. Yemo ko mona ke na fin du mois okoko kangama di buki moko ya bien. Koko kanga pa 3000 ba 2500 kana cop wana. Mwana mama XP a comme intéressé à bien bon. Donc kozana osala kana hote ke kayu moko boya mundele ba futela kawabi te na sala ka kayu moko te ndenge zawana ezaka cop. Mwana ya XP bandeko nanga asepeli nango. Ebisi ke ok vendredi na pokwa bongama lata na yo ozo na pokwa epa na bino. Yo ebisa deja mama na bino ke mwana elle azwa kozwa ngai pona kopa musala. Pamba te tozonga ka mingi retard. Bandeko na nga vendredi ekokaka te ekoki. Mwana mama elle pe aye na mutuka. Boyebi bino moko bana na biso mikolo yo bana poto mingi balingi bavati mo ba lix moi vati mo muke so biso bata milai boy bata 3 mètres to kota te fongunza ma vraiment boyo ki makolo passe biso bata makolo milai na mutuka moko ya bien azupi master ne bandeko nanga bakei tongo bakei bandeko nangai amemiye esika oyo asalaka masolo bakomi pe kuna très bien ya ebise zelanga na voiture nazo kita na kuta na bandeko musoto sala bango kopo yo na sina bango ke na yeli bango muto ya sika avoyo kita na va ba mona yo akepe asole na baninga na bandeko na histoire nazo loba. Mama X na mwana mobali mutu babetelinga. Donc maman a reconnaître que aza fautif. De ba benga na mwana na ye bango mibale. Akela baninga na bandeko nanga akiko solo na baninga na ye. O ba solo na ye toyebi te pa mate bakendaki na elle, bakendaki so na mwana elle. Ta onde suka yo rozonga. ABC mwana X ke kuna yo koloboza cousin na ngai.
faut pas pesa o confiance pamba te ko pe to salaka il faut to salaka na bato a confiance parce que to zana to trahaka mutu te to ko trahi mutu te ake na epe a se présenter bango mbote mbote ndenge ezalaka kaka siko bandeko na nga ko pe bango basalaka kuna mwana mama elle lokola wumeli kuna aza mutu moko ateka o tobengaka kindoki bozo comprendre na terme pesa nini oyo ateka lupipi o tobenga so lupipi o baka kindoki kateka kindoki ye lokola wumeli kuna akomo lokola bato yo bapesaka bato oyo bakenda koteka biloko ya akoma bongo alors bandeko na mwana mama x aye asika mwana mama e akoma ozwa kindoki azwi yango ntango azwi kindoki ya 4000 5000 eza na bakantite ezalaka bandeko na mne boyebaka ya ta poto mwana pesi mwana ya x asi mwana x boye lokoza mupaya ngana bano kotinda ona baninga mususu yo kokota na groupe oyo bobana kokende kosala bobana kotelema na bakwe boye bokotelema na bakartier boye bato moko babana koya koyaka kozwaka ndenge ezalaka bandeko na ngai soki osupose ke bor wana ya 4000 ntango yo koteka nyonso tikitiki yango epa bato na biso nyonso atu wana yo oza na 1000 dans lelo soki oteki so lelo esili te lebi ntango osisa soki okangi 4000 na maboko na yo yo opesi biso 3000 yo ozwi 1000 bandeko na nga sikoyo osepose ke chaque semaine wana kindo soki babenga ngo nini kutu pimbo ko chaque semaine bien après 2 semaines ezotambola vite na un mois siko mwana biso na ozala mbongo combien mwana mama x pa mona kongo za bien parce que mona ki pe ba jeune lokole ba tosala musala ngo bandeko na nga e mona kongo za normal akoyi pe kokende to liboso akei mais azaye mpe mo malili ti bandeko na nga mwana na lobi mama ti na yako mesana nango ay mama musutu rol chango mono to chona kata luketu mono chona na oseli loko mono kola mono ko sala rasinga nga expliquer nga akoti ko chona kati malani si senti likolo musupe ko za peke na couloir mo ayebi akoyi ko tika na couloir mo bona lidusu mo basala kam suna mingi mo ba toboli lidusu ba tika mo bakangi loko mo muto ko yeba azate soka azwi client bango ake obenda ayebi singa mususu ezalaka bateka ngo moni bapoubele biso mingi ya poto ndenge ezalaka bateka ngo mingi amusu baye na butu bationgo na se ya poubele omona soki azwi mutu akosala mutu moko avandi pembe na poubele ndenge akotombola ngo abi mama mutu moko akoyeba aza te mususu abi mususu eza jus ya carton ameli jus nyonso tu azu babula biloko ala bandeko na nga akotio na jus ya carton na kati wana mutu amona ndenge aomela jus me nzoko eza jus te eza bambuma wana eza na kati soki azwi moto bandeko na nga ake mbala moko ake koteka yango mwana nalobi mama ekomema musala na nga mpe mama mpe ayebaki mpe te ke eloko nini nasalaka libanda don esplikaki mama kaka ke mwana ya elle ne mutu apesinga musala oyo asalaka musala ya bien yango apesinga musala oyo mama pe kolata mama ekomi ochange mutuka mama achange mutuka asomi nisa mo banisa na mike wana mo banisa na kitoko na mike asomi nisa monga muke mama vraiment vi na ye échanger pe likola mwana na yebisi mwana mobali azalaka boye siko naza na esengo neke naza na mwana mobali
okomo sala nde mwana muninga na nga sala ya kanika azaka yema ko sela mama na bango wana langage ya biso ya mama oya yebisi mwana na ye le même tefe bande ko na ngai mama elle azalaka nango mama XP asali tout mwana na ye asombeli ye TV wana mwana azomona ngo rien parce que bike mbongo ezokota 1500 nango zongo na semaine moko be na 2 semaines akoki kosomela mama bango TV après semaine mususu mako récupérer mbongo ne ya argent de poche bande ko nanga vie ya mwana echanzaki après mwana na lebi mama mingi mitobimaka mingi na ba étranger ba copine na biso mingi baza ba ekolo pamba te ba ekolo mingi soki azu mobala azopesa mwa eloko na ye akokipe te mosani azosala mais so tozwi bana biso ya congolais mingi bazalaka curieux eluka yeba soki ayebi eluka bebisela biso cope yango bayebisa biso ke ndenge oza wana bokoki kolinga mwasi ya congolais te fo kolinga mwasi étranger pamba te soki cope revese batiaki ye boye bino boyi masolo batiaki ye boye soki cope revese kingo na oyo tokokata donc yo mibatela ozolia awa via mama on échanger batela cope oyo biso tozo vivre awa bandeko na ngai alobi mama na mesalaki vraiment na cope yango nakomona yango normal nakomona yango kutu easy facile papa mosala bango kende kosala na ndako kuna mama ayebaki pete ke mosali nazosala ayebi kaka moninga na nga moto apesi nga kope ya mosala yango tolobaka bandeko na ngai moyibi soki azoyiba 99 jours ya ye mokolo moko ezalaka ya nzambe mama mundele aza na bastratégie na ye ebele azosala na mboka ya poto toyebaka peke mundele bandeko na ngai mundele azala bandeko na ngai mingi bakomi na babalabala okomona mutu moko aza na balabala lokola crochard lokola shege moko boye omone pantalon salite okomone bien kaka te omone ke mutu ozosala bien te be mutu na ye ebouge nzoko na ye ke aza mutu moko azolandela bato abi mama na baclient onga bakotekela nzoka nde teke ezalaki mpe na mutu moko mbila moko azalaki wana abanaki donc yabisinga mbila moko azalaki wana nzonga azalaki client ya mwana ya elle donc asombelaka ye waka asombelaka ye mamonaki azoteka makasi alors bandeko na nga mokolo mosusu abi nazwi client moko boye client ngo akomo ya moni bandeko na nga eloko mosoko ozala ke ni tozala bakishasa wana omona ozoteka eloko moko boye okute na client moko akomo tuna yo mpona ni ozoteka eloko boye oza na difficulté nini na ete so bokuta na masolo yango client bandeko na nga soki aye epa mwana wana mwana na bakotikele mingi nsi maboke mibale misatu ndenge kaka ezalaka kaka soki 2 jours eleki 3e jour aye te 4e jour bandeko na nga okomona client na ye aye donc bayebalema na baclient wana malamu mingi vraiment alors bandeko na nga ndenge ayebisi nga ekosalama mokolo mosusu aye asombi ntango azolivre biloko bandeko na ngai mosusu abimi pembeni lokola client siko ntango amoni bongo amoneki neti mwa suspect
Abi la savon eza na carton na ngai ya jus biloko eza na kati. Na ki bongo na déplacer na kimi. To na déplacer na kimi alobi na changer quoi mususu pe matama ki quoi non dirait comme ki suspect po nanga. En attendant yena mona X bazo benga la neni musale so leka bien parce que ya zelo ko la boss na bango. Après bango biloko to bato silisa côté ka biloko mona ba ye ba pesi mbongo pote atekela ka bango. Donc mona elle azalo boss na bango bande kunangai. Alors bande kunanga mona mama X azalai kaka na grâce ya nzambe likolo na ye. Tant a changé coin azote ka mendenga ba ko teka liboso ezalaki ma bongo te par rapport ya kwe wana. Nzoka ndete ke muninga ne mususu wana mona mama elle azo benga ndenge ni mikolo so na pese biloko 4000 ozo teka te monte ke ozo bénéficier te. Ya bien nazo comprendre quoi oh vraiment ça un peu moi kilo mingi. Tant mususu ba yebi penga te ndezala ka ke muninga zo banga muninga pazo banga muninga pazo banga muninga. Alors bande konangai e ko sala boye. Et c'est vrai que azonga na place na wana ake no robeta tour. Tanga ke butu mona ba pokwa bande konanga ake robeta tour place wana. Ya le bike mama ndeto teka babiloko wana to fonda no mesika moko te. Okoko sala te ke o tele mesika moko fo bujaka. Okoko ke na kwa wana ozongi na kwa oyo be okoti na shop moko boye. Bien écoute habite dans la bassine ne mi sapso de monde parce que jeune garçon te sin mongo au senti que muto azo luka biloko bambuma wana mukone ko sela ke bande ko ngai mwana na tanga wutu musika mwana ya X a wutu musika azoya amoni bato ebele na kwa na bango wana moni musika amoni bato ebele amoni na mwana L tanga moni mona el bande konanga amoni mona el balobani ko tourner ba tourner pardon atena musika oh mais wana mutu nanga siko moye bimisa mutu ezate aki bongo azongi sima tanga azongi sima bande konanga abi mama carton azalaki na okutu na boka kongo su na poubelle ke bongo na poubelle moto mo ndeza carton ya ja pamba abi na otala musika na moni camion moko boye ememi ndeko na nga wana mobile amoni batie bakaka na sima na bato mususu bamemi batie bango na kati ya mutuka azoninga meka ye baproblème ni moye pa pousse na pemene ezati pa bike bakangi baninga na ye soki pa akei eluka mpe bakanga ye moye pa benga na telefone ezati abi mama na minute wana azwi sim nanga na buki yango po bate soki bakangi bato wana abi babotola bango na bafone do balandelaka bato nyonso basolana na bango abi to na boni mo mama na yoki bo na buki phone na buki sim carte nanga wana na buki yango alobi na sombi laika musu na tena kati abi mama siko ba phone mingi totambola nango eza ba phone na bino ya Lix phone ya Lix ezali na koko salela ngo ba iPhone ba phone na ba Samsung misika mais ba phone so lango ba solo abi ezala ka ba mo ba Samsung ezala ke ezala ngo na nini te eza ona ba option ebele te na kati eza kaka ke obengi mutayoki oza wapi na ye eza te ke phone oyo eza phone ya caméra na mona moninga na nga place oza babi tosalaka ngo to tosalelaka ba telefone wana te mama tozala ba telefone eza simple ba Nokia wa mukie pe ba Samsung na mukie akala wana na yeto ba na so ba comprendre ba phone ngo po mate ba phone Android so pe Android wana otolobanga wana bo comprendre na accent nzela mino ba ko localiser bango facilement nga pe abi mama mwale kene biloko na ndaku ezate na ki bongo na bwaki to na bwaki abi mama na ke na ndaku na vandi mama tuninga ndeni lelo zongi avant boye na esi mama te lelo museza ki makasi te
tosilisi avant. Abi maman na bango ma koma ma rolengele ko. Comme on servi moi pas que moi nazo ele moi di buki ya ele moi loko. Abi mama lamba ki wana tenga pe biloko nazo lia. Me makanisi nanga eza kaka kuna ndeko na bakanga ki bake na ye wapi kope simbite bakutela muta mababi nazo lia me makanisi nanga za ki toujours musika. Ayi mama la bango atuniye nazo mona o bientôt za la rabote problème ni habite mama na lembi na ngaka fatigue kaka mona na bi mama na silisi pe kolia ake na epe ake kolala na tongo nango bandeko na ngai na butu te me makanise tambola kiye abisi albina buto makanisi me etambola kiye ke camarade wana bengi ye pete suite ezate azoye bate siko fala ye ba ndeko ne wana mobali donc mwana ya camarade mama ba wenda camarade ne wana akoma ko ande okuze na ye kwa akoma ko la siko ko tuna ako contacter nena ko sala ndena ye ba aza wapi nzoka nde tongo bakeneki na mwana wana bandeko to bakangaki ye mbala moko mbila koyaki na ndako ya mwana el babanoko fuye ndao ndenge ezala kaka batuni mama na bango oyebi mwana oyo oui aza mwana na ye atuni mama oyebi mwana opesa aza wapi abi mwana nga kende musala mais journée eleki na moni ete wana journée eleki wana na moni epete timbila ayebisi mwana nake ayebisi mama eleke oyebi mwana musala mwana asalaka mwana mama alobi ke musala mwana nayebi te nayebi ke asalaka mbila alobi mwana na yo aza na police mwana na ndenge aza wana atekaka bambuma yango toye kofuye ndako siko mama na lisolo oyo koti ya mama el ndenge basala kie na ndako yebana ndeni tangu polisi zana sisa bandeko nanga tangu polisi iye atuniye nande polisi aseke laksanga chambre ya mwana bakoti na chambre ya mwana bafuye mais polisi amonaki eloko moko te na kata ndako na bango fo mona ke professionnel asala yango kaka libanda na minute na sikoyo mama wana el abengi mama X eske mwana no aza na ndako ya bi oui mwana nanga aza na ndako siko mama el ne buta komi ko expliquer mama X makam ona utoloba wana tala kutu boye tuna mwana na yo ndeko ne aza wapi pe basalaka musala nini mama na biyo ke problème ezate na kosoa na mwana nanga bakati lisolo na mkopine na ye wana te bakati lisolo na kopine wana bandeko nanga avanisi mwana na ye akomi kosola na mwana na ye akomi tuno salaka musala nini mwana bina sala musala na mama bino ifo bisanga vérité mwana na akomi kolela to mwana akomi kolela boye ayebisi mane ke mama naza totekaka kindoki to benga kindoki bambuma totekaka bambuma nana kotisi yo alobi mwana camarade na yo mama musala mwana camarade asalaka mama asalaka teke na bureau bi asalaka te sika mo bazela mbonga fin du mois musala asalaka yango wana tellement que mama ayebisi mama oyebi mukomuswaka na voiture boye mama bango abi oui nazoyeba abi ozaki mukola liboso amema yenga na musala wana na bandaka mukolo wana mama alobi mpona nini oyebisaki ngai te mwana alobi mama na koyebiso nde nini kuna babombaka secret
mwana pe na minute wana mwana X abandi kolela alobi mama na kotaki na musala oyo pamba te ezalaki na pression na yo tellement que pression elekaki mingi tuna kaka muninga na asalaka nini yo musolo salaka nini mama na ndenge ya kokoma ke na kati musala na nga clean na bako sala na landi muninga na nga wana ndenge na kotisaki ngai na groupe wana na musala oyo mama tuni muninga no aza wapi mwana suka komi ko rencontre muninga ne mama tata ki jour boye na mona ki batoni na konto te kaka paketo na bakonto te le marabona mona ki batonde belé la monde bakangi ndeko na nga na maboko batu moko bazana na camion munene bakotisi bango na kata mutu kanza ye musika nazomona mwana pousse na pembeni ezate pa bateso na pousse na pembeni ekoluka pe balandela ngai mama tuni est-ce que osana biloko no na ndaku awa tamuso bakokolandela bino si mama conseil ezalaka biloko wana jamais tokomiona bandako toza na besika totikaka yango soki etekami ndambo etikali toza na besika totikaka yango mama alobi mpe bato moninga na oyo na miniti oyo talaka polisi akweyaki na ndako na bango averifie boye bandeko na nga na ndenge ya kosuka ke mwana mama elle aza sikoyo na prison pamba te ye azalaki lokola fournisseur na bango mutu apesaka oyo bato bakenda koteka baoyo bakangaki pembeni bakanga me bamisu bakimaki na bango ne mwana azwaki chance akimi kondenge olobaka ke soki okoti na likambo bakangi yo lobake bakanga biso place bamoni biso soki moninga aza te koki kotanga koma mutu te tellement ke badili na bango basala bandeko na nga mwana ele mpe atiki kotanga mpe kombo ya mwana X te siko bandeko na nga na lisolo oyo tolingi toloba na nini place wana biso bamama eloko nini tozozwa place wana nyonso tu ezali conséquence ya convoitise bandeko na boyo kana oloba eloko place oyo tellement ke totondi na motema ya kolula ekomema biso na makambo mabe tala mwana bato bandeko na zaki mwana malamu tala vi na ye ndenge eke na kobeba chance kutu nzambe asali ye grâce bakangi ye te ata azali na salaire na mokie me abanda kovivre quand même na ndenge oyo nzambe azopesa na motoki na ye me akosa kolula biso bamama tala nzela oyo epusaki mwana akende kokota tala lelo place mama amemi vi ya mwana lelo mama akomi kosenga mwana ne pardon butu na moi mwana pe aza pe ya kosilika malinga mesala musama aza kosika na sasi nini na minute oyo aza te na certificat moko te soki bandimi lelo bandeko na ngai bapesa mabi ya star lisolo oyo to solo lango na kati ya mabi ya star tivino bakatoka koloba eloko na emission na biso bakwa ngola ezali ke biso baboti tozwa leson totika kolula bandeko na nga vi ya batu sepele o nzambe apesi yo tala lelo bandeko na ngai na kati ya esprit ya kolula etake biso bato lulaka basi boni bandeko na nga toyeba réalité ampli mpe tozokoyoka yango basi boni babebisi mabala na bango likolo ya kolula basi boni bandeko na nga babima na mibala bakamarade na bango mpo batamoni ke kamarade ne akumaka mutuka boye tikanga mpe na bima na mobali ne po tasomelanga mutuka boye nyonso tu likolo ya kolula likolo kolula bandeko na nga boni bandeko na ngai albi ke none bimaka na muninga
na mwasa muninga na nga bia mobala muninga na nga pota kipenga bia ndenga kipaka muninga na nga wana. Nyonso to bandeko na ngai ezali pona kolula lula. Ezala te bandeko na ngai Bible lobi ete moto alingi mokili mingi azali mungunya ya Nzambe. Nasi na lobi eloko place wana. Donc moto alingi mokili mingi alingi kolula lula aza ennemi ya Nzambe. Siko bandeko na ngai eske okolinga ngana yo tozela ennemi ya Nzambe likola kolula lula. Ba keso bandeko na nga bokoma na YouTube. Lelo mama bandeko na nga ayo luka conseil et pas mabi ya Star TV kwa lo bakeloko. Asala nini? Pote ase racheter et pas ya mwana na ye. Pa baby si mo ane musala baby si mo ane vie. Yo na lo bandeko na ngai ba frère ba mama obozo la vidéo oyo. Toti kabilula lula. To contacter na oyo tozana yango. Comparaison bandeko na ngai ekomema biso na liwa. Tala mwana oyo kopi oyo memie presque na liwa malgré to akufite mais tala nzele memaki ye. Soki oluli mobala muninga na yo akosala oyo azosala mwasi na ye te. Yo keke biso basi muso mona mwasi muso oza na ye suki nezongele bandeko na nga. Yo keke mobala mutasombelaka muso mwasi moko asalaka. Mais tel mec na vie na biso kolula leki mingo komi kolula ndeko na nga okeno kobima na muto okanaki te. Tango okekula bandeko na nga eloko mo abie pe kuno kozwa ezala te. Okomo regretter. O misambu si yo moko pe. Tant muso bandeko na nga okobebisa pena libala na yo. Bandeko na ngai na kata mabi ya Star TV tolobi. Sepela na oyo tozana ngo. Ezala lelo zo umela. Ezala lelo voisin na yo aseki yo okangama kaka na television na kunki. Lelo aseki yo bandeko na nga akoseka olobi te. Pamba te lobi eza ya Nzambe. Tolinga te bandeko na nga tolula mokili. Bible lobi ete oyo akolinga mokili azali mungunya ya Nzambe. Totala o Nzambe apesi biso. Ekosala biso bien makasi. Nyonso tuna mokili bandeko na ngai ekoleka. Biloko nyonso na mokili bandeko na ngai ekoleka. Eloko ya muninga eza ya muninga wino koko lula la sana sepe na periki nona na selela kiyo. Eza différent. Akoyise mutasala ki boye. Yo mona ke oluli olingelinga boule. Ya kali kazolo banini yango suki nina malonge eza zelanga na kosala suki koleka ye. Moyebi ndenge ndeko mwasi ndenge azolaki meshwa na tetongo yo okende boye bandeko na nga okosi matouche. Pona biso na kata mabi ya Star TV bandeko na ngai. Moi la biso mama X. Conseil to peso etake mama etake mwana. Oza mwana malamu. Kotala oye komeli yo te za kuna chance. Osala ki na volonté na yo te. Ngoba ke Nzambe épargne amoni ke likamo osala ki yango ezalaki na volonté na yo te. Zongela ba classe na yo, sala ta métier moko kosunga yo. Senga na Nzambe. Nzambe atamsa bo moina yo, kotamsa bo moina yo. Nzambe, senga na Nzambe, ona webso etake mama moboti. Ba Nzambe selanga bata malamu na nzela na ngai. Oba malanzela malamu, bandeko na ngai. Ona zoloba etake mama. Biso pe ba mama ba parent. Tolingaka teke
ya kotindikaka mwana na eloko o mwana koyi kosala te o toyebi suksi nango te. Ta ndeko X ayebaki te ke ndeko L asalaka boye, mwana asalaka boye. Biso ba mama pe eza très important ba mama koyeba mwana na yo akendaka wapi, mwana na yo asalaka musala nini. Soki totali mama na biso X na mama L, mama ayebaki ke X azokende mwana okende pa L mwana okende kuna bayebana ke te ke ba famille. Me ba para bayebaki musala mwana na bango asalaka te. Yango etake ba para bandeko na ngai, soki mwana azwi kayu musala to sala ka effort ya kotuna ka mwana ozwi musala nini ozo sala. To insiste ke pa bana expliquer nga musala nini ozo sala. Ozo sala kote nini. So to sala bo bandeko na ngata ka pona ko protéger bana na biso. Eza pona ko protéger bana na biso. Atende bana bakena ba classe bandeko na ngai. Ba parents mususu bayebi école bana bakendaka te. Mwana osisa ne mobimo mwana papa ayebi école mwana tangaka te, mama ayebi école mwana tangaka te. Ta musa tiri responsabilité ke pa mutu moko be pa mama be pa papa non. Faut tout ça la effort ya koyebaka. Et ça très important. Bandeko na ngai to sengaka Nzambe apesa biso motema ya kolula lula te. Pamba te kolula ekotaka ebotaka motema lukuni ya jalousie. Jalousie bandeko na nga eza kutu makasi koleka kindoki. Se to yebaka te eza makasi koleka kindoki. Ye bandeko na ngai bo s'abonner massivement na chaîne ya Mabia Star TV bokozala dessus te. Oyebi kaza lisolo ya kopesa ba courage mabi kaninga soutenir Mabia Star TV aninga za la sponsor officiel na kata Mabia Star TV bandeko na nga numéro téléphone eza wana. Numéro téléphone eza na bandeko na nga ezate pa na robenga ya koloba buzoba non. Benga ngai oloba lisolo. Benga ngai encourager ngai. Benga ngai bakela star na lingi na za la sponsor officiel. Wantu bana kocha kombono chaque émission ko ba mara na mire ya kata Mabia Star ma. Benga nga pa encourager nga, benga nga pa na ba remarque ta place wana zala ki boy, il faut zala boy. Benga nga pa na ba encouragement, mais ko benga nga pa na buzo ba te pa mate chaîne na biso babi, eza chaîne na bataminene. Talaka na kati ba JC Meya, de boss na kata London. Motema ya Auréline Meya. Dans chaîne wana me ko za buzo ba te. Sans oublier na pesi ya Wuli Mucheni babi code ya mboka de 00243. Na peso mbote peso zali ya Wuli Mucheni na peso mbote. Na pesi mbote na muto alandi video o azwi tana ye ya kocha litoi ya kolanda Mabia Star TV nzamba lola sala biso bolamu. Na persi merci pe mingi na ndeko ozwi msala ya ko partager Micho partager image oyo peso na Afrique du Sud partager yango. Nous sommes tous les ba maman ndeni ya kovanda ndeni ya koboya ba problème ndenge nini ya kozala ke ozala muninga meto lingaka te ya kolula reloka muninga pa mate source eloko muninga zuba ndeko na nga toyebi yango te source nango bandeko na nga tozoyeba te omona muninga bima na tongo mwasi be mobali bima na tongo me musala zo sala yebaka te tala ndeko na biso ayebaki te musala nini o mwana muninga na salaka. Mais si tu as push moi que ça la botune tuna boy. Nous sortons peut ça maye dans kata Mabia Star TV. Merci beaucoup famille balubi bo s'abonner massivement à chaîne Mabia Star TV. Babi vous allez dessus partager image. Merci beaucoup na bande ko landinga. Merci beaucoup na bana changu. Merci beaucoup na bana ya Lemba bana Bandal, merci beaucoup na bana France, Belgique, Autriche, Allemagne, Canada. Merci beaucoup bana Irlande, merci beaucoup bana monde entier, bana London City. Na pesi bino merci mingi na soutien na bino, merci mingi. Yo zwita ya kula na Mabia Star TV tikate nzamba lolo asala bino bolamu place bozali. Ya ona lobi soki nzamba ele lote lobi stokole kala ba télévision na bino ya kobeta sur lisolo ko pesa nga bande ko na so na lisolo ko hésiter benga nga pesa lisolo e kosunga komite so ba kwa Angola. Merci beaucoup nzamba lola sala biso bolamba, gros bisous papa.